Chris Benji on the beat. Mbote na bandeko nyonso oyo bapesami mpona kolanda chaîne ya YouTube na biso Kati Kapesa TV. Lelo Kati Kapesa TV aeli bino nini? Lelo Kati Kapesa TV aeli bino toujours suite ya la femme sage ndenge na lobaki na bino ke la femme sage ezali émission moko ekobanda kosama chaque fois et voilà lelo toye liboso na bino pona kolakisa bino lisusu masolo lisusu oyo bakisa misusu ya elengi likolo ya la femme sage ndenge na betaki toujours c'était la femme sage ezali ko englober bateme ebele et voilà lelo tokolobela toujours suite ndenge tolobela ki propriété pré entretien ya ndako na biso et ezali na papa oyo abengaki ngai alobi ke mwasi na ye aza kosokipe na ndako te chaque fois aza toujours libanda na ba camarade na ye mama nalobaki ke la femme sage o azali ko construire foyer na ye azali premier ministre alors premier ministre abongisaka libala na ye pe aoluka atonga libala na ye po libala na ye ezala vraiment kitoko ezala vraiment lengi pe esala vraiment succès ndenge nalobaka toujours vraiment biso ba mama tozali ba chef ya gouvernement alors lokola tozali ba chef ya gouvernement tozali ko gouverner na bota na biso alors tosengeli ko gouverner ngo malamu po epesa succès kasi ekota rupture te na yango ezali na bandeko mosusu pe batunaki ngai mpo na etali entretien ya ndako ntango tolobelaki entretien ya ndako elingi te koloba ke ndako na biso tosengeli kokombola yango te nalobaki ke bamama tosengeli kosala attention mpo na etali nettoyage ya ndako na biso ntango tozokombola ndako na biso tozali na bana bisika bana bazali peut-être bakoki kosopa jus bakoki kosopa mai bakoki kosopa kokata soit ba biscuit soit biloko ezali ebele yango tozali na ndeko papa oyo abengaki alobi mama Kati soki okoki kosunga nga mpona libota na ngai nazomona mpenza na lire oyo rupture ekota libala na ngai alors esalaki nga pasi mingi alobi mama mwasi na ye mosala ezali abimaka chaque fois libanda aza na bana pe ya mike na ndako aza kobongisa ndako te soki awuti mosala aye azongi akokipe meme pa kopesa bana meme biloko akolia asimbi nzela abimi aki esika baninga na ye kuna epai baninga na ye bazosala baambiance na bango bazosala oyo nyonso bakoki kosala vraiment eza vraiment malamu te soki mama yo chef ya gouvernement oza en mesure ya kozwa baresponsabilité ya gouvernement na yo te ezali vraiment mabe yebake ndenge ozotika ndako salite lolenge wana eza malamu te parce que na bandako na biso toyambaka pe bapaya okoriske pe mokolo mosusu bapaya baye na ndako bakoti ndako eza vraiment na désordre bana babebisaki bapanzi biloko bacouche par-ci par-là bapapier bachips banini ekozala malamu te alors yo mama ya ndako oza chef ya gouvernement quelque soit kolemba no ndenge nalobaki okozwa kombo na yo soit ozwi nini na yo obandi konettoye bisika nyonso oyo peut-être bana banettoyaki malamu te pour ekoka kopesa te ke ecréer ba mauvaise odeur ndako na biso nde nalobaki tozalaka na baparfum ebele toza na poto et voilà okoki kozala baparfum na yo na ndako mpo après nettoyage ya ndako na yo ote baparfum na yo et puis chaque moto azokokota na ndako azosentir vraiment que vraiment voilà ndako ezalaka vraiment fraîcheur ya kitoko ezala malamu mingi alors bino bamama oyo mosala na bino ezali mingi bozo pesa confiance na ba camarade na bino ya libanda yeba que soki papa apesi yo mokongo okolela mnoka mboka okoluka okanga banoko batata mwasi bamama leki bandoki alors eza malamu te mama yeba kozwa soin ya ndako na yo soki ozwaka soin ya ndako na yo malamu bravo mais soki ozwaka te banda yango lelo ka ndenge ozoyoka mama Kati kapesa ndenge aza kote ya bamama na bapapa mama ndenge nalobaka toujours mama azali chef ya gouvernement alors yo oyo oza chef ya gouvernement soki propriété malamu eza na ndako te oyebi konettoye cuisine na yo te oyebi konettoye basali na yo te alors ba mauvaise odeur banda ko se créer et soki oza kosala entretien ya ndako te alors ndako na yo ekokoma solo insecte ya ndenge na ndenge ekobota na ndako ekozala malamu mingi te eloko mosusu nalingi nabeta sete
tant on a lobaki entretien ya ndako, cela ne veut pas dire que okoki ko nettoyer ndako na yo te. Non, na lobaki ndenge wana te. To kombolaka ndako na biso chaque jour. Soki pe ozwaka temps na yo kopangusaka ndako na yo chaque jour, c'est très bien. Eza malamu. Malgré ba bise na biso na poto, malgré ba emploi du temps na biso, toza nango soki o nettoyaka ndako na yo pe opangusaka yango, good job. Mais soki otikaka ndako na yo opangusaka yango te, eza malamu te. Surtout bandako ya tapis. To vacuum ba tapis na biso, to aspirer ba poussière, bisika o nyonso biloko ça a été koti et bima de peur que et créer ba mauvaise odeur. Et voilà, nous avons dit pour l'Italie entretien ndaku, tokosala entretien ndaku presque chaque jour, mais au toujours le 3 mois ils allaient ko désinfecter bandaku na biso pour na ko éviter ba insectes, ba insectes nyonso ya toutes sortes. Alors maman oyo azali propre akobanda ko kombola ndaku na ye chaque jour et puis akotorchonner yango akopangusa ba table na ye akopangusa bisika oyo nyonso esengeli kopangusa po ndaku na ye ezala propre. Et na yango tolobelaki lisusu que ba toilette na biso esengeli kozala propre pe ba douche na biso esengeli kozala propre. Eza ndeko mosusu atunaki nga mama ntango ozoloba bathroom nazokoka te bathroom yango eza nini, et puis nayaki komonisa ke bathroom ezali donc ensemble ya toilette douche pe wc na biso. Donc yango alors maman sengeli kozala propre na kati ya ndako na ye. Propriété eza koloba kaka biso na nzoto te, propriété elingi koloba na sens nyonso. Na nzoto toza propre, na toilette toza propre, na ndako toza propre, na ba chambre ya biso toza propre. Et puis nayaki koloba lisusu likambo etali chambre, mama sengeli koyeba ndenge ya kobongisa chambre na ye po ezala kitoko, soki ekomi pe na ntango ya kolala chambre vraiment ezala vraiment et aspirer pe ndenge esengeli kozala. Ezali te ke papa abwakaki elamba na gauche na droite ndenge akendeki akuti yango ndenge wana. Quel que soit kolemba na biso, toyebi ke tosalaka biso nyonso, quel que soit kolemba na biso, tozali kolemba te ke otiki salite na kati ya ndako, ekomi papa ayeboye akuti toujours chambre ndenge atikaki ezali malamu te. Et puis tokoloba lisusu likambo ya solo. Mama, papa, biso tozali ba couple, mutu na mutu asengeli ko supporter muninga na ndenge azaleli. Na kobeta sete makasi po netali likambo ya ba odeur. Eza malamu te mama to papa a dégagé mauvaise odeur na nzoto. To sengeli kozala vraiment à l'aise tango zo sola muninga, vraiment on se sentir vraiment à l'aise. Eza te ke odeur ya muninga eza ko indisposé yo. Na yango to bete ki sete mingi po netali ke ba toilette na biso esengeli kozala propre, à part ba toilette na biso siko na kolakisa bino eloko ni bosengeli kozala po bosengeli kosala po na ko éviter ba odeur nyonso wana na nzoto. Kosala po to tonga ba foyer na biso gouvernement biso eza malamu po netali ba mauvaise odeur ekoki ko arriver que molongani oyo azoyoka yo ba odeur moko boya ya bien te, soit yo pe ozoyoka ye ba odeur moko ya bien te. Pona kosunga na lokola tozali libala osengeli te kokende kobeta lisolo libanda okosala nini na tour na yo okoyebisa molongani na yo ke vraiment nazoyoka na ba odeur moko ya bien te, nazomona ndeti ezopesa ndeti obrosaki bien te, ndeti onetoyaki vraiment lolemo na yo bien te, soit obrosaki vraiment malamu te. Ozomona alors wana eza libala ya solo o balobi ke mwasi ya solo atongaka ndako. Mais eza te ke soki okomi koyoka mwasi na yo to mobali na yo na ba odeur moko boye okoma na ba intention moko ya libanda ya kotala mibali ya baninga libanda, eza malamu te. Mobali na yo yo moko mutu kobongisa ye, mwasi na yo yo moko mutu kobongisa ye. Balobi liboki ya moninga basombelaka ngo kwanga te ndenge tolobaka. Alors pona okoka ko éviter pe ba odeur mususu o etali ya nzoto, mama senge koyeba kosokola nzoto na ndenge nini. Toza ba mama, toza ba partie intime ebele o ezake il faut ko éviter ba partie mususu ke linuka ekoma kite soit. Donc omona ke vraiment ekoza malamu mingi. Mama senge ko nettoyer nzoto na malamu et puis asengeli ko zwa vraiment soin na ndenge sengeli. Na premièrement soki papa lamuki na tongo eloko nini na osala ozwi brosse, soki papa aza na ye vraiment po ba papa mususu bazana na bango kilo. Tolobi te ke bo brosaka te bozaka kilo toyebi.
à cause de peut-être azanae vraiment chaud penza makambo brosse moi tam sur le la brosse le ba brossete et ko qui peut quoi arriver toza bato yo mama ozawana ozali chef ya gouvernement brosse ya papa zawana pepsodan ezawana ofongoli dentifrice na yo otie na brosse soit okoki pe ko surveiller mobile na yo ndenge azo brosser minu na ye asisi azana bain de bouche na ye atie bain de bouche na ye ozwi ofongoli yango pour éviter ba mauvaise odeur. Alors, à part wana, on remarque pour la propriété toujours na biso, tous à la bien bon remarquer que to komi na moment oyo to komi na hiver et comme rappelle moment mo boyo pakol pe mafuta boyu na nzoto au pakol pe mafuta obimi pe na miso abato obimi penza pembe lokwa muta pakola mafuta te. Na yango to sa nini? Na toilette na biso to ko pe ko zanga oyo te. Toza vaseline, pe ya mafuta, pe toza na lait de beauté pe oya Johnson. Alors, to senge ko sa biloko misatu nini. Soki papa auti ko sokola, to yo mama, okoki pe ko salela vaseline na yo, ozwi yango mwa quantité, eza yango vaseline, eza pommade, okoki ko zwa yango pe o appliquer na nzoto na yo, oko remarquer que tango tie o appliquer vaseline na nzoto na to na makolo na yo oko remarquer que nzoto ekozala pembe te ekozala vraiment pembe te même ya papa même ya yo mama même voire même ya bana pona nini te ko tiela même bana vaseline soit na toilette pour après avoir ko sokola bakoki ko pakola vaseline na bango pe mafuta na bango eza wana parce que so zeli kaka o mafuta kaka yango moko en tout cas okozala dessus oko vanda place moko boye ozo solola o remarquer o tali boye maboko na yo ekomi penza mbungi penza na ndenge moko zo yeba te siko na place na osala ndenge nini non to senge kozala ba vaseline na toilette na biso pona ko éviter ba mbungi wana lokola to komi pe na moment ya hiver mafuta ekanga biso na nzoto te tozana habitude de nettoyer ba toilette na biso na ba salle de bain na biso to bosanaka parfum te to bosanaka parfum ya toilette te ba mama parfum oyo eko aider biso eau de parfum eko aider biso po to koka ko utiliser na toilette na biso po boyebi toilette soki muta koti ebongi tango mutu mususu azwa kokota akuta na ba mauvaise odeur te okofongola awa pe okotisi yango na prise na yo nakoki kofongola yango po tosala na kofongola yango tofongoli omoni toza na eau de parfum na biso tofongoli yango et puis tokotia yango na prise na biso voilà et puis tokende na prise na biso to brancher yango et c'est comme ça parfum oyo ekobanda ko parfumer sikoyo toilette na biso quel que soit mutakota ki asali toilette tiki okosanti ba mauvaise odeur na toilette te ba mama femme sage atonga toujours libota na ende na lobaka femme sage atonga libota na ye aolinga te libota na ye ekota trouble pone eloko moko songolo mpakala et voilà to te boye alors tant to te na prise na biso ezo pesa parfum kitoko na kati ya toilette na biso à part ça soki olingi ko salela eau de parfum wana te toza pe na ba déodorant oyo pe okoki même ko tia même na toilette na yo pe epesi parfum kitoko na kati ya toilette lande na lobi toujours comme toujours na kati ya toilette na biso tosenge te kozanga ba tige coton nde na ote kolobela ba tige coton ko aider biso to koka ko nettoyer matoi na biso ezala vraiment propre to indisposé ba molongo ali na biso te nakanisi bo comprendre ni na loba concernant ba tige coton wana et na kati ya toilette na biso pe tokoki kozanga lingette te tokoki kozala na papier hygiénique mais lingette oyo pe eza malamu alors lingette eko aider biso mingi pona okoki kosala toilette na yo mais po ozala vraiment bien propre ba mauvaise odeur wana etika lo na nzoto te okoki même ko utiliser kutu eza kozala mieux o utiliser lingette na yo na toilette
donc tokoki kozanga papier hygiénique te tozanga lingette mingi te na kati ya toilette parce que eyedaka biso parce que bomoni ke lingette eza mouillé soki osaleli yango ekozala malamu mingi pe okozala na odeur ya mabe vraiment na nzoto te ba mauvaise odeur tosengeli koevite yango toutaki koloba mwasi nde toloba mama asengeli kozala propre na sens nyonso mama na kati ya sac na yo okozanga parfum te voilà ndeti ya mama Kati motema ya some kapesa azanga parfum te chaque fois mama asengeli kozala na parfum kitoko na nzoto ozobima ozwi parfum na yo de parfum na yo otie na nzoto tant ozobima oza toujours na odeur ya kitoko oza pembeni ya molongani na yo lokolo brosaki minu na yo malamu ozoloba donc pembeni ya mobali na yo azosentir même mauvaise odeur te ndenge nabetisi te nalobi na bino bamama soki mobali na yo aza na solo moko boye eza mabe yo mpe okoki kosala ke solo wana elongwa na place ke obanda kotala lisusu libanda papa mpe idem donc tosengeli koarrange mabala na biso totonga mabala na biso ezala malamu eloko mosusu na koloba bamama eza te ke oyo nyonso tozosala tozolakisa nde bana na biso parce que mwana oyo amesana na ye te ke mama alakisa ye te ndenge nini babongisaka ndaku ndenge nini balambaka ndenge nini osengeli kozwa entretien ndaku kokanisa te ke mwana wana lobi soki abimi na ndaku na yo akei swati na libala na ye akobongisa ekozala mabe akoyeba eloko te bamama to apprendre bana na biso misala balobi mwasi ya mayele atongaka libota na ye tolakisa bana na biso ya mibali na bana na biso ya basi misala tozala na limite te ko oyo lokwa aza mobali asengeli konettoye ndaku te lakisa mwana ya mobali musala lakisa mwana ya mobali kolamba lakisa mwana ya mobali kobongisa meme ndako ekoki koarrive ke bana bakoli bakei mpe na internat soit bakei na baville moko ya misika soki mwana mobali ayebaki mosala te akosala badepense ebele na restaurant or mwana oyo ayebaki mosala ayebi kolamba loso na ye ayebi kolamba madesu na yebi kolamba biloko na ye nyonso mwana wana akosala badepense n'importe comment te mama lakisa mwana mobali mosala lakisa mwana mwasi mosala misala ezaka mpona biso bamama te toyebi ke biso nde bamama tosengeli koyeba mingi parce que bapapa bayaka babali biso bavandi parfois mpe basala na bango eloko te ala bamama na ndenge ya kotonga toujours bacouple na biso tobosana badeodorant na basac na biso te okoki kokende mpe boye mwa fopa moko esengi okoka koaplike deodorant alors soki oza nango pembeni eza malamu na basac na biso tozanga yango te alors partout bisika totambola tosengeli kozala na bonne odeur même na mabala na biso partout ozosola na papa penza bouche à bouche boye vraiment mais ozosentir mpe ayeke no oza na odeur ya kitoko oza fier na ozala nango parce que onetoyaka nzoto no malamu minu no malamu nyonso osalaka ezalaka toujours malamu même bilamba nango soki olati ezalaka toujours na baodeur moko ya bien wana nakopesa na ndeko ya mwasi oyo atika ndako na ye atiki bana atiki mobali na ye opesa biloko te nga na oyebi so mobali no alobaki na nga ke yo olanda mpe nga mingi alors nga na oyebi so ke aptide ozwi wana ozoriske na rupture na libala na yo vraiment il faut sala vraiment beaucoup d'attention parce que bacamarade ozokende wana soki mobali na yo akei asololi na camarade wana mpe alingi ye akoboya te akoboya te akolinga ye alors yo libala oyo ekóma na risque ndeko mwasi tika bizali wana outi mosala oyo obwaki sac na yo epuis ozwi lokola oza na mwana oyo ya 12 ans yo oyebi yo oyo nazolobela ozoyeba oza na mwana ya 12 ans soki oye kaka boye otiki yaya ye nazoya pesa bango biloko yo mama okipaka même pas okei ntango ozonga boye ozongi na bakwiti na yo mpe ozongi na ndako oyebi te bana baliaki te mpe mobali na yo aza okura makambo nyonso wana eza malamu te ti mobali no apesaki ngai rapport oyo ayebi pourquoi apesaki ngai yango ezali mpo oyo changer nakopesa yo conseil ke otika habitude wana zongela foyer na yo bongisa entretien ya ndako na yo zongela mobali na yo koma koservir ye ndenge ozalaki koservir ye na kala soki ozali na likambo moko ozoreproche ye yebisa ye bobongisa osolola na ye de peur que mobali na yo abima lisusu akende libanda akende koluka lisusu mwasi mosusu
Alors, bino na ye, bobandi lelo te, bozana 17 ans ya mariage. Wow! 17 ans ya mariage, malgré kobota yaki mwa retard, mais osengeli koyeba ke tika ozwa entretien ndako na yo mobali na yo alingi yo makasi. Soki apesi yo mokongo ekozala malamu te. En tout cas, bamama, bapapa na kanisi bino bozolanda ngai, ndenge nalobaki kaka femme sage eyaka toujours na baconseil nango ebele. Quant à bino papa pe bosengeli kobomba biso boza ba président mais bosengeli kobomba pe ba premier ministre. Eza malamu te yo papa ozwaka confiance ebele opesaka na libanda epai ya camarade moko boye ya mwasi. Est-ce que camarade ya mwasi na mobali ezalaka te? Alors papa yo oyo ozosala yango keba tika bizelo wana eza malamu te parce que ndenge bobandi kosala kikamederi na bino wana ekoya kokoma ke lobi bakoya kosoupçonner bino ekomi makambo mosusu ebimi ekokoma malamu te. Alors bino bapapa oyo bozalaka likambo eza na ndako na yo obombi mwasi na yo te okei kobetela baninga no na libanda en tout cas eza bizele moko ya mabe. Alors tosengeli kosunganaka toboyi te baproblème eyaka libala eza makambo ebele. Bandeko nga nasa bino libala eza kaka te chaque jour ezalaka toujours elengi eza mikolo mosusu pe bololo penza ya Congo bololo ekotaka na libala. Mais la femme sage mobali oyo azali mayele mwasi aza mayele akoluka mpo akoka kobomba libota na ye malamu akolinga te azwa makambo ne na ndako akende kobimisa ngo libanda. Mingi bato babimisa makambo na bango libanda résultat ezalaka toujours ya mabe. Ekomaka ya mabe epi suka libala wana ekopanzana eza malamu te. Tant tobalaka tant tozalaka ba jeune fille tobayi na te miso na biso ezalaki toujours na mabala. Combien plus forte raison nzambe apamboli biso apesi biso mabala yango toyebi kosimba yango te toyebi kobatela yango te toyebi koentretenir libala te kobomba libala na biso malamu te eza malamu te. Papa mama bongola bizali na yo oyo nyonso azwi part na ye na kati ya la femme sage akoka koameliore pe kobongisa bizali na ye. Ndeko mobali merci mpona rapport opesaki nga mpona mama na banza mama na biso ndenge azali toujours pe azali parmi babone akozwa pe émission oyo pe akolanda yango. J'espère que akochange pe bizali na ye. Mama bino baye bozali na bana basi bakoli ba grande fille ovandaka na bana yo ya basi ndenge nini? Est-ce que ozwaka masolo ya bana na yo ozokende kobetela baninga na yo? Eza malamu te mpo mitema ya bato ozobetela masolo oyebi yango te. Mama bomba libota na yo bomba bana na yo. Yo mama okomisa mwana lokola mbanda mikolo nyonso ekoma mwana na okomi mbanda na yo eza malamu te. Balobi ke bana oyo nzambe apesaka biso eza likabo ya monene. Alors tosengi kolinga bana na biso kochérir bango ba oya basi koluka kovanda pembeni na bango aza na problème songolo benga ye bosola na ye. Soki yo mama ozali rando chaque jour ozalaka toujours elongi ezaka toujours ya kokanga chaque jour ozakaka lelo boza boye na mwana bitumba mikolo nyonso. Soki mwana azwi pe problème ya pasi akoyebiso te to mwana akute na problème akoyebiso te. Mama osengi kolinga bana na yo ya mibali na bana na yo ya basi ekoka osala ke soki mwana akutani na likambo moko songolo mpakala pe mwana akosaproche na yo pe akoyebiso basekret na ye. Mama est-ce que ovandaka ndenge nini na bana na yo? Soki ozali chaque fois bana obundisaka bango chaque fois oyelaka bango toujours kogangela makambo moko ya mabe, il faut que changer eza malamu te. Mama yeba kotonga libota na yo. Yo chef ya gouvernement yeba kovandisa bana na yo pesa bango batoli oyo esengeli pour que bana na yo bakoka kotambola malamu pe lobi kuna bakoka kotika yo pe bakende bisika na bango. Mama abombaka libota na ye, papa abomba libota na ye. Tant nalobi mama yo pe papa eza te ke mwana ya mwasi aza bizali moko ezali malamu te yo musana na yo kenda kobetela baninga na yo. Est-ce que baninga na yo wana oyo betela masolo babetelaka yo pe ya bana na bango? En tout cas ezali caractère moko ya malamu te. Tolobi totonga mabota na biso totonga ba gouvernement na biso mosa mayela tonga libota na ya tonga gouvernement na ye po lobi ezala succès. Na lobaka la fois passée pona nini te tokoki ko vieillir ensemble na ba couple na biso ekozala malamu. Soko yebi ko bomba libota no malamu yebi ko tonga libota no malamu ekozala vraiment malamu.
tolukaka te toexposaka bana na biso libanda epai ya bacamarade e bacamarade wana baza mpe na bacamarade na bango mpe baza mpe na oyo ya bango ensuite de suite. C'est comme ça que soki ozoloba makambo ya libota makasi okocomprendre te okokotisa diable epuis makambo nyonso ya libota ezosimba lisusu te nde esika na okoma koluka noko aza wapi eza malamu te. Toyeba kotonga mabota na biso bapapa bamama ndenge nalobaki. En tout cas, bazotonga mabota na biso totika kobeta masolo ya ndako na libanda ezala oza na marraine ezala oza na bapare na yo bomba lisolo na yo ekoki mpe kozala na bapare oyo ya yo ya libala mais ti bovandi bayokaka rapport moko te mais na kati ya libala na oza mpe na bakokoso mais yo moko ozotrouve solution na yango ekozala malamu mingi na place okende opesa barapport na bato ya libanda parce que bango bakotrouve na bango solution te akoyoka yo après lobi ake kopanza yango eza malamu te. Femme sage atonga libota na ye, femme sage abombaka ndaku na ye lokola oncle Joseph Abamungu motema ya Madame Nicole Abamungu ndeti bavanda na libala na bango batongaka libala na bango ekenda toujours malamu et puis bazali vraiment un exemple moko ya malamu pe toza toujours na leki na nga lisusu Pascaline Manzambi oyo mobali na ye abengaka ye la femme sage. Pascaline Manzambi motema ya papa André Tundunge. Donc mutu na mutu aza kotonga libala na ye tangu yoka papa André Tundunge abengaka leki na nga Pascaline que la femme sage elakisi que libala na bango eza vraiment na harmonie kitoko. Oui, ndenge toutaki koloba toujours la femme sage asengi kobomba libala na ye kotonga parce que succès ezala na mikolo les jours à venir. Et voilà, Stella Sabu motema ya Anderson Lokanga yo pe na ndakisa osengeli kolanda toujours ba conseil ya femme sage po yo pe otonga libala na yo. Pe tobosani te Sandra Makese motema ya papa na biso Anderson. Et na yango tobosani pe lisusu te yaya na biso yaya Lidi o azaki Lidi Kayoko mais lelo akoma Lidi Makaba dans motema ya papa na biso Serge Makaba. Et voilà tobosani pete petite sœur propre Florence Kayoko et pa yazali na Bruxelles. Voilà, en tout cas yo pe ozali toujours modèle ya kitoko pona libala na yo bo continuer ka ndenge wana na yango tobosani te bandeko nyonso oyo basabone tobosani te ko remercier bino na remercier batu nyonso basabone na chaîne na biso ya Kati Kapesa TV bo s'abonner belé to remercier bino vraiment sincèrement et puis bo continuer toujours ko partager ba vidéo na biso bo partager yango partout mutu nyonso aza na vidéo et puis bo manquer te ko sala biso ba remarque na bino esalaka biso bien parce que tozolinga to améliorer chaque fois bémission na biso ba conseil na bino ekosala biso bien wana ezali un de plus tant bozo conseiller biso bozo komela biso ezopesa biso pe courage pe makasi ya kosalaka ba émission tango nyonso. Tobosani te Mireille Nzeba oyo azalaki Mireille Nzeba lelo azali Mireille Mpimpa petite sœur nde nalakaki yo mikoleko ya elubu ezala yo nde tobaki service traiteur Kati Kapesa ezate toujours seulement kaka pona makambo ya makusa tolobelaka pe ba émission o etali ba conseil ya couple et voilà biso wana tozo beta toujours c'était ba mama batonga mabala na bango kitoko et Mireille ba gros bisous na we pa ovandi et puis tobosani te kopesa pe mbote mingi pa ya patience Jonga oyo aza motema ya papa na biso André et pa ovandi ba gros bisous na yo Chantal Amuzu ya yo yango wana prochainement toza toujours na thème mususu ya kitoko oyo ekolobela toujours la femme sage bo s'abonner belé bo zala toujours présent pona kolanda ba émission na biso. En tout cas merci belé vraiment bino nyonso botalaka biso vraiment to remercier bino parce que bokotisa biso na bandako na bino toza wana pona bino tobosani te les grands sapeurs internationaux donc Sommet Kapesa motema ya bobakisa bo compléter à suivre. Ok, merci, à la prochaine.